bandeko nanga bino moto mesana kolandanga mbote na bino mbote partout bozali nga moninga na bino le révérend pasteur Jacques Kinabanza na ye pona répondre baninga na répondre bango nini batunaki pona nini le président Joseph Kasavubu a échoué une élection entre ye na Lumumba. Mais subitement, tout le monde, Lumumba a commis premier ministre et que Kasavubu a commis président de la République. Mais les Kambango, ils ont nini. Est-ce que tricage nini les Kakiwana? Est-ce que la bannière qui se raconte ba biloko tombe nini? Mais Kinshasa ezaki à l'époque wana ya ba Congo. Na ba élection nyonso bana le kuna ba bana ko gagner. Mais comment ça se fait que wana Kasavubu va perdre et Lumumba a gagné l'élection? Alors, mais comment a gagné l'élection? Il est président de la République, mais subitement Lumumba a sali même un jour de présidence de Kasavubu président de la République. Bande Konangai eza très bien ya koyebaka makambo ya mboka. C'est vrai que tozo sala tu mboka to récupérer yango, mais eza pe mabete ya koyebisaka ba jeune kamwa histoire eleka pona mboka. Biso to wela kama mabele. Mabelo yo bino bo komi ko wela lelo biso wela ka mo déjà kala te zwa ka mo pe. Et komi lelo pa ya batu mususu. Bande ko ngai bino muto komesana ko landa ngai. Bino muto sepela kana ngai. Bino muto pesa nga toujours ba félicitations que pasteur Jacques tango lekaka ezala makambo ya Nzambe, ezala makambo ya politique so ngo répondre biso osera toujours na ba vérité. Cela veut dire que tu n'as pas vérifier yango, surtout si tu vérifier yo kam toujours raison kaka. Alors bande ko ngai réseau za Nzambe. Ngaza musala Nzambe na koko primate na leka pona loba na bino lokuta. Mensonge na biso ba chrétien est strictement interdit. Même na ba chrétien te na ba famille na biso lokuta eze loko oyo mutalinga ngote. Biso ba Congo tanto ko na Kinshasa. Ba parents na biso ko basalaki na ba mindele. Ba bane toujours ko yebisa biso. Ba bi mwana kebaka na lokuta. Kebaka na lokuta. Soki mundele azio na lokuta bokabwani. Soki mundele azio na lokuta bokabwani. Ya no moni ba Congo bakamoka Lumumba. Keo Lumumba yawa akira iko yiba. Mpe ba Congo avant 60. Même après, même avant 65. Bandako ba Congo banazo na ba fongola te. Parce que muyibi ba miyiba la te. Tango bato likolo ba niko ya to baniko banga et on a trouvé ko ba fongola ko na tshora bandako. Yango na souvent ce qu'on a camarade ya Congo, au moins Congo za sincère, alors ba toujours vérité. Et ça makambo mususu ba kosiri mutu ya Congo, au moins bato lobi te yete ya za Congo ya ko sabilo ko raté. Et ça na bato, neti ngamo na victime nango, bato benga ba bite ya za Congo, makambo na ba kosiri za yete. Et c'est toujours ça. Alors bandeko naza ko informer bino na ba oyo ba yibinga te ke je suis le président fondateur de l'association de Bakongo Nzila Imosi. Donc, batu oyo nyonso baza ba Congo. Balingi ba pesa ba cotisation na bango. To bandeko oyo baza ba chrétien. Balingi ba pesa ba cotisation na bango, baluba, ba swahili, banani, ndenge bozo tungisa ngai. Bolbite biso za na biso na kati ya association na te, mais biso to kopambola Nzambe to ko semer. Boza batu oyo boko benga secrétaire général ya Nzila Imosi, monsieur Tima John.
na pesa qui je crois numéro na ye eza na 06 45 15 30 74 06 45 15 30 74. Donc ye ndaza secrétaire général ya Nzila Imosi. Ba oyo bakolinga ko bazwanga babenga ye parce que ngai ta on aussi ça ba DVD oyo tika nga sur 4 ya osala na zozonga sikoyo avec rapidité na makambo nzambe pona kosolola l'air nyonso na bana nzambe baza ba pasi ba o baza ko bela ba o bambwa bazolanda bango ba o na pesa ba mateya pona bazwa lobiko bino mo boyebi ke 95% na bato ba kozwa lobiko pona ngai babikaka. C'est vrai que na yambaka na bandoki musu bayaka après akimi tango amona moto eleki yemo akimi mususu mona kuna leki diarrhée. Alors bandiko na ngai na répondre na mutuna wana. C'est vrai l'élection wana na bandenge nyonso esalamaki na assemblée ndenge esalamelaki Lumumba muta gagnaki il faut être le président de la République. Pourquoi Kasavubu perdaki? Kasavubu perdaki na ningo pelisa moto na ba Congo te. Comme toujours na biso ba Congo ba traître bazanga te. Bazanga te parmi biso. Même ngamo na alia wana zo subir ba critiquer belé pa ba Congo. Mama pe Kasavubu zo subir ba critiquer belé pa ba Congo. Nzila Imosi ba critiquer pa ba Congo yali. Ba Congo ba préféraka akene na IDPS akene na parti wana akene na mususu wana mais soko yoke loko ba Congo akomi na critique. C'est ça le propre de ba Congo. Yango na biso mona Nzila Imosi tozo na to casser loko wana. Bandeko Kasavubu azali kibe victime ya trahison et pas ba Congo. Mina linko pelisa moto ngo te mena yebi mena pelisa moto te mais boye bagake Kasavubu azalaki pe victime ya trahison et pas ba Congo ba kena bango ko voter ba musu ba kena bango ko voter Lumumba. Maintenant on kota konate alors et cela que Lumumba a gagné. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi a gouverné Kimboka te? Ba mindele ba ko mona biso ba zoba. Ba oui mais Lumumba atangi mingi te. Lumumba à part musala ya poste ay musala mususte. En plus, Lumumba, ma politique a bien côté. Lumumba, n'a pas livre n'est pas comment. Ce que vous avez avant 59, avant le 4 janvier 59, Lumumba comment livre moi la politique des autres indépendance. Lumumba comment indépendance a bien côté. Lumumba comment gérer un pays a bien côté. Donc a bien côté que indépendance c'est quoi? Soit qui n'est pas comme communauté, d'ailleurs bien pété. Ah, mon Dieu la tali a bien peuple au réfléchir ça tête. Kasavubu a besoin de pression depuis 47. Kasavubu a sa prêtre raté. Kasavubu c'est un expert comptable. Kasavubu a qui bourgmestre commune à Dendal. Oyo Kasavubu. Mais avec CV Union, tout le monde a voté Lumumba. Mundela yoki biso mawa. Te mundela ça qui passe. Alors lui a plus c'est un voleur. A outé ko bimana prison na kimoyibi. Mais et moyibi so opesi ya gérer mboka mais ko sala peta merde bandeko mundela yako so mawa akomona Lumumba lukula bayibi ke Lumumba tanga mingi te Lumumba azaka na même ya certificat secondaire te arataka ngo Lumumba azaka na ba certificat ni wana opesa ye na ba formation ne ba ba formation a sali formation à poste ba monique ça va et le bon français bazui ba tindi ya kosala formation na poste ya munene oza na Gombe wana ba former na ba Congo ba former ba Congo ba former qui ya munde ta matali bi oh mais tout le monde a raison kati pardon mes frères comment ça se fait que muto mayele muto tchep sous pression indépendance sur cela milelo eza Kasavubu mais le moment muto n'est pas indépendance té bon le pesa vraiment avec nos président Mboka. Ah, mon Dieu, la tali abîmé, non, bateau ba il était. Ndeko, yango na pesa ti lelo, ta mon Dieu na zongo na bateau biso pour na président, mon Dieu so fandi, abi oh, mais ba Congo ba ngona bato mayele ba gestionnaire, besoin tika bango besoin ba bi fafala. Mais besoin comprendre té. Alors ba mindele ba bengi Lumumba yaka. Abi oh, pourquoi vous comprendre té Lumumba? C'est vrai que biso to format ki yo, oyibi politique té. Mais c'est le premier ministre qui gouverne. Mokonzi mboka ezaka
premier ministre, chef du gouvernement. Si koyo ye Lumumba yeba kite, tango yoka ke premier ministre mutaka chef du gouvernement, ba mineta na Bruxelles. Chef du gouvernement zanan. Alors, si ko Lumumba ayeba kite, qu'est-ce signifie chef du gouvernement? Tango ba yebise que chef du gouvernement c'est lui qui révoque le président. Ba ondele akosa ki Lumumba. Lumumba yeko ndima azala premier ministre. Mais quand je salamaki avant le 30 juin. Kasavubu, président de la République, Lumumba azongi sima. Mundela lui bon avec celui-ci, tozana kimia. Mundela edaki biso. Alors, tant aussi yo proclamation et indépendance le 30 juin. Le 24 déjà juin, Makamutu et Silaki, Lumumba premier ministre, Debanzi Mobutu secrétaire d'État, Mobutu civil, militaire, Mobutu civil, secrétaire d'État. Sikoyo, Lumumba bakanda wana oya bana okoti na baboloko, et troublese mutu. Abi ngana komi premier ministre. Ba mindelo babane ko nyokola ngai. Sikoyo aye ko loba makambo oyo zoba lobaka o mutu bayele te mutu lobaka. Ndeko soki tozo souffrir lelo discours ya Lumumba. Discours wana ezalaki na importance te to se tozo ba indépendance na biso, ba négociation cecili, tozo indépendance na ninga kimi na ninga malamu. Ale Lumumba abani. Bon yoko la kibiso, posala kibiso boye. Oh, oyebi ke protocole ayebaki te, Amélie Bok soki nani oyo Debanzi soko pe pesike diamba to yebite abani ko lobaka bo ba Kasavubu comme surpris. Lumumba déjà Lumumba on a moi été on était vous étiez de mauvais et on nous a maltraité, on nous a fait Sonia ndengo wana epai sikoyo mundele aki kokangila biso eloko yo. Abi merci beaucoup. Sikoyo bokomona. Soki Lumumba te, bomona ki défilé yango pa yezalaki. Ezalaki na kimia Kasavubu sona bango, to bano marché boye, biso na bino, to kozala bien, tout ça. Lumumba tango aye ko bebisa anamongo. Ba mindele ba fâché. Ba bon, to kotala. Yango le monde ba kotila ki chobo, ba lobi non, bozana policier militaire moko waza bien, lokola ba officier baza sous-souté bozwa Debanzi beaucoup monsieur bango baïba que Debanzi il était un Congolais d'origine togolaise bango ba manipuler yé attend qu'il azani kolombo kate. Alors bandeko, voilà comment Lumumba abimaka aganyaka l'assemblée parce que elle on a dit élection de Tiaboité nani mukongo yo manianga oyo nani Mbuta Daniel Kanza avant élection ezala aboya ki mabe na miso mindele abi awa makambo élection ya lité démocratie biso to yebi yangote to komina na moment wana te mais tant ma mindele ba bengi ba faire comprendre yé na Kasavubu abi non soki bo sali yangote muto ko la présidence considéré te alo ba ki sil ke Kasavubu muta oleka. Alors mes chers patriotes, je crois que vous êtes suffisamment éclairés comment ça se fait que na élection Lumumba gagnaki mais au lieu de la président azaki présidenté et comment ki ndenge nini Kasavubu muta de la président de la République. En tout cas eza une question moko batu ebele me ba mikolo bayebaka ko expliquer likambo te batu ebele ba congolais bayebaka te bayebaka il paraît Lumumba muta gagnaka il paraît Lumumba muta fallait la président de la République mais il paraît yé mutu ndenge nini. Mais si vous moyen ba expliquer bino ezate ba batuneti ba kolotu mbanda banani ba ko expliquer bino biloko wana te on expliquer bino parce que ba bazalaka te ba yebi yango pété ba ombe ba yoka kani bino yango ba ndona ba ina bino pe na zaina bandiko nanga ya bangala ba benga inga ba bi pasteur mais pourquoi yo aider batute pour ko sala ba livre et tout ça ndeko ngaza batuni ngaso naza historien na bitete ngaza pasteur naza musala nzambe naza na makambo ebele musala nzambe naza na bato ebele baza ko bela oyo babenga nga bikolo nyonso za basala
donc naza na charge moko akosaka te naza na bato ya Londres abengami ko nyonso bato ya Bruxelles Allemagne Hollande yango wana nalaka moto mosusu so nalongoli ye na sepeli soki namoni ke ça va pas akei po nazwa bato mosusu oyo baza na bakamoko ya bien le mosusu aza na makambo ya gauche droite te alo bandeko na ngai na bandi bakestion mibale kotuna ngai boza vraiment suffisamment éclairé alors natikali na bani na 2 bandes ou bien 3 ya kosala boko remarquer bano kota mikolo nyonso soki na sukisika stop aller na répondre ba maman na ba papa o ba tuna kinga na expliquer bango différence nini eza entre sorcier na sataniste parce que bango bakanisaka sataniste azaka ndenge bango bazana bana wana misala mabe mais na ko expliquer bango que non oyo mus aza ministre na monde ya ténèbres